mwana ya mama Nicole yaya ya Jos Ngunza yoka nef lumière nenga yembi yo Olingo ya gato monana ata orango kasuka ya niye oluka te okomangamba Nikola balina ngaina ya Mole mamonga masimo maseneki Mwana kaka kelini na ya Enada Ozali wanga Kadoda Bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville, bonjour à tous les fidèles internautes qui nous suivent de partout à travers le monde. Ah, je vous salue. Baonyasu Balandabis est parti à Londres, Balandabis à Paris, Balandabis aux États-Unis, Balandabis un peu partout dans le monde des États-Unis. Mingi Balandabis en Asie, pour Babenga qui bat Asie, en tout cas c'est bon. Bana Lubumbashi, Babenga fort, Angola, gros bisous en Afrique du Sud. En tout cas, Bambote ebele na surtout na contre skara ya masolo na biso ya ba réalité nini oezo leka awa na République démocratique du Congo to la binoka masolo sika makambo sika. Alors aujourd'hui spécialement pour vous, nous allons recevoir un artiste, mais cette fois-là c'est une dame. Il y a Salamahamba Bilamba, Aza sapeur. Donc il y a là Taramahamba Bilamba qui coûte tout défouetté. Il y a une naïe, trop mais un peu comme bête masolo, on a cadre idéologie, mais je profite comme ça pour dire bonjour à mon boss, l'international Beni Nadia. En tout cas, Bambo te belé nayo, voilà. Rien à dire, artiste Azawana, Mam Africa. Donc bon, son nom Bimba Banana Makolo, bon Matelangai, donc qui coûte betami awa défouetté Beni Nadia de l'international makambo ba basi ba kota ngoku tout temps makambo la toyo. Alors le auto me un peu kosola on a même Africa yemo comme personne en chair et en os. Même Africa bonne malam Africa enfin nazio Africa muta makamu donc muta mambe belé Africa bien que makamu nazio bana poto bazawana moi ba mbote ça bango bien nazo pesa mbote ya trop. Et pas vient en savané de Picho, Fumunangando, nazo pesa mbote ya trop, et pas yaba leka Guy Gérald les Parisiens, Anne-Marie Bonga, Judith Bonga, Arlette Bonga, Mboyo Bonga, donc nazana mingi ya kolobate, nazo zelaka motuna soke zongi, et pas ya journaliste, wana simala continuer. Voilà, en tout cas, mingo le bezate, tu comprendre que makamwa bilamba oui. Marama sap oui sap ba mi bal bazala nango mais ezararo mona mwasi na kata idéologie yango ya makambo elamba mais tango monument Africa s'engager c'est que en tout cas côté émancipation de la femme félicitations Mama Africa comment on vraiment ba beauté là yo ezarara Mama Africa to Mama Africa donc ozon ora netka batemba pesa. En tout cas veut dire motuna ka kozo tunanga na zozonga eza motuya penza oyozo tunangai comme nangai ezalaka ya authenticité comme nangai hortense comme oba bengela kangai penza to na bimina libuma mama comme nanga maïse ozomona comme moko ezo soneka kitoko donc eza comme moko teke o ya bana basi moko boye soki ya ba lesbienne o maïse hortense azalaka mama na kati ya ba mama yango mama pese ngai kombo wana ils ont sonné comme mot donc il y a bien maïsé ça va même Africa ça marié tout même Africa ça n'aura non la balité ça n'aura célibataire en tout cas motu nous autres nangai et ça la rangai pe mawa po moi si esengela kaka fo azala kaka na chéri moko boye netingai maïsé mama hortense na balaka na famille et balé mondial mobali wana comme na e ezalaki quasiment twiku tango abane koloba na maïsé zala kimia mais maïsé azalaki kaka na monde moko donc il y a britel pour na sala ki jidon na sali liche na beti balé et pas maman soki fwani eyenga donc moi si esengela rapina fo azala na mobali yene mutapesa nga honneur alati singa alias abalaki ngai malgré que tobota kite menazana mwana comme na Jean Sikapeta malgré bolingo esila mais soki tomonani na ye esala ngai mawa pasi po yende mutu apesa nga valeur mobali o ya liboso abalaki ngai comme na ye quasi matuk asaka na RVA
Voilà. En tout cas, même Africa, na habité yo le saper avant to kota na kati ya idéologie masolongo expliquer biso na poto moni basulie betami non baza kati masolo te pona yebite na benga ngonini Dimitri Bonganya zwela ngana sapato même Africa ba no présenter biso banana makolo na bosani te tabita maître Mutasimi Masolo même Africa zongo mana makolo voilà sapato wenzeni. En tout cas, oyo les kasavané de picho fumu na ngando donde na sa wana na sa na bangando. Bon, dans ça, il y a François Girbeau, donc il y a Babaté, on a tapé qui Julia. Julia de Luxembourg, en tout cas, moi, de Bélé Julia de Luxembourg. On a bien comme on a eu là, mon ami Kili. Il y a tapé Sengai, bon, aux Hollanda. Il faut aux Oyango. Voilà, même moral, c'est bon. Dimitri Bonganya ah marodo maramuya buka mona buka kuikila elo bata zake chemise pona la teza baba on fozo ngo penza bon naza minga ko lobate bazara na nzoto bon fozo yango voilà donc naza na elamba ya baba te tomoni jupe betami na yebeza pantalon to jupe Dimitri Bonganya botela donc soto lobby to kosaka to betaka bilanga na salité za bino bana poto te mundele mutasali so comprendre donc naza minga kolobati babi mobimba ezala ba linette ya baba ngale ka savane de picho sumu na ngano na olatela mbaba te na saki e witse pa na bino mundele mutasali zolana na chapeau e balani ozo comprendre donc naza na bangando na nzoto. Donc on a ça minga kolobate mama Africa oyo aza lesbienité ozomona basuki yango le bara déjà que ozara lesbienne alors le bamara déjà na ndenge ba quartier ndenge ba famille donc ndenge na lobaka ndenge vie na ngai depuis to savane ndenge lobaka ba veut dire ne na landaka ba veut dire wana donc ba bazomona lokola mwana mwasi moneni niko azolo ba mama ba yanke obopo na minute one nazolo ba bonazaka mwasi nazaka pena mwasi naza ki opo bisinga na olamba na samo misala si naza mwasi nazaka lesbienité nazaka mwasi pe naza na posa ke ya mobali quoi bon nazaka lesbienité nazaka mwasi talaka maman na Jansi Kapeta mwana ona tangisi aza licencié et puis asalaka bon na kota na monde wana puis naza likundi ya famille nakoki kolinga ngote ke na linga kokota na monde wana. En tout cas, nous avons expliqué que nous avons ya poto. Mama Africa abalaki, mais na minute oyo, donc azande ngwana. Donc ezalo kwa nakoza na chéri moko boy esimbite. Nakoyi poko tika, donc chéri moko ta musomo nakoyi koya, ako sepela na Mama Africa mufinuka mokili mobimba. Donc na balaka na minute oyo yo. Donc nazakaka oso comprendre Afrique est-ce que idéologie attend oza pas makambo ça pour côté ngona famille na bino bayamba ki ngondere nini yo mwana mwasi ou bien ye place morobo e bana mibali bazé belé eloni poussa ki yo kota na kati ya idéologie makambo bilamba pe lelo o confirmer na kati ya ba garçon o comme ça père. En tout cas nazozonga kanga na motuna o bazotuna ngai Mama Africa tangu na botamaki na libumu ya mama na ngai. Donc na salamaka déjà talaka na botama jour ya Noël malgré que na lingara kombo wana te na botamaka na Noël. Donc tant on a bimi na kati ya libumu ya mama donc na koyi koloba pona botama na kati ya hôpital ya Kitambo. Donc tangu ba mama wana basali ba yeko ya mangai basi ba pambola ka déjà babi mwana mwasi oyo abimi pona zeki ba poile bon mwana mwasi oyo abimi na libumu ya mama oyo donc talaka vrai chéri mata mezo kota. Donc ba pambola kanga déjà na ba mama na mwana mwasi na kokutana na ba mibali ya bakonzi pona kutana ka pe na bango akokutana na ba mibali oyo donc basala bakombo. Lelo sikoyo na kati ya monde bilambo koti yango ndenge nini? Koti ndengo zotuna nga mutuna donc elelisaka ngai donc yaya na ngai papa nzola o abimisa Montana ayebi malgré ça na sia mabele ozolanda ya na ngai papa nzola azalaka musicien ya Itachi Muzika yene mutalakisa inga forme tozongi na vie na nga savane de picho fumu na nga no mwana tante na nga mama mbemba donc nazoloba ya na nga de picho talaka aza musicien bon nazaleka musicien donc fona lingaka na kota na monde et puis ba l'influence surtout ba sepela
ponga naza famille bamba Emmanuel ba lefu nyo surtout ba sepela ba bitala mona na biso azana kati ya monde oya bilamba soki na ye même na fête ba mona rapeke mama Afrika aye na kati ya fête soki na ye pe na kati ya matanga ya famille ba sepela rapena atozana ndeko na biso moko boye ya saper to mona ya noko to mona tata mosi ya saper ya wana na kota na monde wana pona depuis to savane asa mutu ya forme na vie na nga dikando elonga feti grand frère na ngai donc na papa nzola ndenge azana mabele nzambe abatelaka bana na ye onga na tikali tango nyonso nzela na bango ekende liboso po atikeli ngai bana nazali kunzi ya femme. Voilà, Mama Afrika na habité les léopards de la SAP mutazo kumbe la binu na cadre idéologie zara vena biso zakari ba bas on a payé bambote belé kota zali. Est-ce que Mama Afrika na kati les léopards de la SAP aux aura payé ba futa kayo chaque fin du mois pour na peut-être somba bilama po za mona moi sur le bipé no balité à moins que ça là quelque part bana poto ba yebi po la mayo yebi talo ya la mayo yebi ba futa rabino to se débrouiller ndeni pour s'en sortir en tant que bana basi na kati na solo. Merci à trop papa nanga yaya nanga vieux Zacle. Omoni motunango oyo journaliste vrai chéri azotuna motuna soki yo ofutaka biso eloka liboso na loba honorable en tout cas merci à trop na ndenge soki tozana ba matanga vie a contribuer tozana ba feti vie a contribuer ozangi passeport vie sombelo passeport ozangi mbongo ya koteka vie pension mais wana ezani eza pe salaire eza salaire neti toke na Rai Bank ozolana vie en tout cas modèle au asala ki biso donc a pesi biso passage na passage wana tozo ki ba enveloppe a partir ba enveloppe est-ce que zangi eza salaire te hein mokonzi ya société ya Rai Bank umela et puis na bengi vie Zacle comme on a umela bana ne ba kende liboso pour ba chiffre auto zo ki malgré to lo ba salaire na biso te mais en tout cas nzambe apambola vie wana na ndenge amemaki biso akutse biso na ba mindele et puis ba mindele ba confirmer biso nazo sepela trop nako linga te ke ona boude vie donc na sepela trop te nako ko boude vie te na ndenge espace o ya pesa biso et nini cameraman e maratina libanda vienga nazo senga ka place yo zali na senga ka mbote to bana na yo komo nga na benga ko eza umela na mokilase pona vieux Zacle salaire na biso ezala wana neto voyagaka eza déjà salaire na biso. Voilà, même Afrique le ba mitro na maramba José de Londres à outi poto aya à outi Suisse aya à organiser mama na concurrence ya ba saper Mama Afrika ba lobby ke Mama Afrika tie ba bloro musu songe pour abima na place wana bimi pour bimi premier Mama Afrika ba lobby o tie ba nzoto nge o tie ba bloro bélanger Mama Afrika ebisa biso idéologie ngo est-ce que ça solo to poto luki to mona to tuna question wana Mama Afrika ba biba na njili ba yaki et dégâts ba lata qui est dégâts mais Mama Afrika il paraît-il que o tie ba nzoto nge au fond les masole belé pour bima premier na kati idéologie masolongo est-ce que solo to ya lokuta makamunyo surtout bazolo ba tous les yaya wana bafanda ki wana neti ba yaya mususu bon oyo bazaki ba juris nayebi bango mais batika likolobelanga bêtise te batika kolobela omona mokili biso tozali tozongi na bakongo tozana mabele ya papa Simo Kimbango donc biso na kati ya balenfu so muto simbi kisi eza mawa eza passe eza mawa eza passe léopard nazo mona en tout cas nazo expliquer bino nazo déjà na kanda soki mutu alinga meka lokola Mama Afrika o alataka elamba ya kombo na lataka kombo ya mutu te na lataka kombo o ya mundele o ya sali ozola nazo expliquer ozo comprendre nga Mama Afrika na ebikisite léopard bazwaka poudre ya Mama Afrika bazwaka parfait ya Mama Afrika na kati ya léopard nazana ni ya mobali donc na kati ya léopard lataka kapo bandima yo ngana lataki bilamba kombo tango na bimi na kati ya événement na kutu ba juriste balobi moyen kutu o présenter ezate moyen o présenter on na bimaki koleka bana mibali koleka bana basi donc nazana kanda tronga na kotia nzoto ya nje ta mususu chéri moko boye alinga ngai ayoka bonga okatsa loko na kati ya léopard netike nazanga na chéri moko na kati non po chéri nanga pa comme osala moi moi bazua bon que ndenge ni na léopard ngo est-ce que kaka yo en tout cas
eloko moko te nazaka na nzambe ya fumuki mbangu oyo nga nakotaka na nzambe oyo ya passer Konde Kidimbu donc nakolinga okende po Konde Kidimbu wana passer nanga so oke na kisi donc tango zo kota na kati église ezala emana na ekanga o eozonga emana no ekanga o na porte o na oshwe Afrika yendo zana ebikisite na ebikisite so je pe nzoto anjete tie nzoto anjete ezaka musala ezaka kinkutu ezaka elamba si na tie nzoto anjete nakolinga kosala babuzoba te nakolinga kosala buzoba te omoni te ke même président chancelier Mobonda a confirmé ki ozolanda a confirmé aye kopesa nga kani ya argent donc na bosani yango kutu moya koya nango eza te po ba journaliste fona pesa bango respect to tiaka mbongo te fona tia respect na bango ata baza ba petite sœur ozolanda fona tia na linga nini ke tango babenga na pesa valeur et pas na bango po pe bazo sala pe ngai ozo comprendre bazo sala pe ngai mwana mwasi moko boye donc azanga na lokoso ya mbongo te puis mwana mwasi amelaka masanga te amelaka gene te amelaka masanga te mwana mwasi respectaka na Léopard eza Mama Afrika mufinuka mokili mobimba Mama Afrika l'international Barbara ayebiango rien à dire mwana mwasi oyo teke ya batina kwani voilà Mama Afrika l'international rien à dire tokitina mabele no na ngiringiri bana tout ya poto ya ngiringiri bolanda biso bambote belé na rappeler bino ke atoza na Birmanie so botali bien oza veni Birmanie croisement Mokoto toza na terrasse à Miss si voilà toza awa na terrasse à Miss donc terrasse moro bien outi na poto ye lingo mela mo lor moro boya pio kitsamutema obeti tour koto en tout cas masolo zara na cadre idéologie Mama Afrika en tant que moi si tant latino latrabi boyo koti sina kati ya masolo ngo basap ozo tambola bato bazo tala yo bazo loba omona mwasi boye na kati ya masolo boye o se sentara ndenge nini bato bazo tala yo bazo loba na moyi be na pourquoi comment tu te sens en tant que femme na pona yo en tout cas veut dire pena motuna bazo tuna ngai omoni mondi oyo nga na kota oyo même muta koyi ko linga ko sepela kaka na monde onga na kota faza la muto yo azala makambo o netike na koloba neti ba officier muta koyi ko sepela ko linga Mama Afrika muta koyi ko linga ba saper oyo akoyi ko sepela ko linga Mama Afrika ba joueur pe ba catcheur donc ba koyi ko sepela Mama Afrika est-ce que mutu oyo aza penza donc na mona vieza la benga kombo moko boye naza sur même échappé donc loko ba innocent est-ce que innocent akoko linga Mama Afrika tanga zotala ndenge Julia ndenge pesa ngai impère oyo eza na 700 €. Est-ce que mobali mongo boye batina kwani akoko poussa na devant Mama Afrika donc mobali mongo oso comprendre ya batina kwani akoko même ba journaliste akoko linga Mama Afrika po na nini nazoloba mo po bango pe baza ba star yo ne sentara ndenge nini oleka na nzela boye bato bazotala yo et ça revient ou bien au se général en tout cas nga pena e général ngai te e général ngai na sens nini soki neti ke ozotambola neti na moi po biso ba saper to monaka moi te tomonaka moi te biso ba saper tomonaka moi te bakoki ko benga biso bisika moto ya lokola bambila soki ba bengi biso bisika bokende bisika bobeta binkutu donc yango mona ke na bimaka fona lingani ke nazala déjà na elama moko boye eza kombo na sur monde entier bozo mona kaka Mama Afrika mufinuka mokili mo mapa chaka na oyo et dérangeaka ngai te po eza boulot na ngai et arrive à rapper la petite dépagne tu te mona Mama Mbiliabel à la petite ma dépagne na nini on dirait na ebaki votre Mama Afrika bimsali puta voilà basolongo yango les zibiennes akoya na liputa les zibiennes akoya na liputa Mama Afrika mufinuka mokili mobili soka lati liputa omoni ke na yeba ina zayi prête ozomona na yeba itande na zokanga boso na zotambola voilà non rien à dire question na écoute donc la réponse est ça mais musala maman bomoni ke Mama Afrika ala tapé liputa mais Mama Afrika ba difficulté nini o bokuta na musala na bino oyo ba difficulté ni bokuta na musala ya Léopard eloko nazo expliquer kaka nde tozalaka na kati ya boulot soki tamsomo na toke voyage soki oza na esprit te même ba ndeko nanga Léopard tamsu peut-être bakolinga nini ke po baza mibali
ozo comprendre baza mibali bayebi ke toza na bana basi na kati ya move po air moko mona batumbola biso boza ba danseuse na biso ngabi te fokeba ngana danseuse na bino te neti Mama Africa azana 11 sports na veningiringir 146 ozolanda est-ce que ngana koyi kozela pena danseuse na bango nga koza danseuse na bango te mais eloko quand nazolo batango tokendaka boulot soko za na esprit te tamuso mona pe saper moko koyi kolinga nini Mama Africa oyebi ke ndenge eza wana po bayaka na ba je moko mona ne tokenda Brazzaville toke Afrique d'ici nazomona saper moko azoya koya ko déranger nga koko ngabi si c'est comme ça na web sa président chancelier ozolanda mais soko za na esprit dirté okoluka basakana na yo mais tellement que biso bana basi ya léopard tozaka esprit dire neti Barbara azana mobali na e Micho la princesse azana mobali na e Mama Minère azana mobali na e BBC azana mobali na e siko yo kolingande on meka kolinga kobima na bandeko na biso na pourquoi biso toza bongo te peut-être na ba mouvement mususu peut-être na ba mouvement mususu Africa au solara bien na ba saper tout ya République démocratique du Congo tondeni neti président média là yo yebi petite sœur Dakota Brazzaville na Brazzaville on se comprend président Ahmed Yala Mama Africa oyebi tangu na yaki na Brazzaville on se mona to pesa nga respect olobi ah momi wana mela ba te mela diamba te le roi moko ya malam merci à trop vieux na mona ki opesa nga valeur mais ba camarade tambazo menenge nini yo bati on a bisika malamu nga na bite ponga na nzambe ya fumuki mbangu na melaka bierté yango ba bomenga bisika yanga mopo na zakala ba vie ba prière pona lingana nini ke na kati ya léopard kufa ezalate soki toza na ba guerre on se comprendre bona bon to ebi ndenge ni to rangeango on se comprendre à part président ya Brazza otangi ça perd c'est Papa Griffe zawana relation zandeni yona Papa Griffe te nakolo ba Papa Griffe nga petite sœur na o bon na finga na ngati vie na ebio bon na ebio on se comprendre vie na ebio tango obengisa nga na kati ya terrasse na yo vie na ko finga te vie nga na ko finga o te yona Papa Griffe relation normale vie asa yambangai bon ceux qui basent na barankine biso papa na biso vieux zacle alobaka na biso faut beaucoup de respect na mikolo oyo baza liboso na ezate ko yo moni mutu moko boye o bana ko finga Papa Griffe ngana ebio. Voilà, en tout cas rien à dire Papa Griffe Mbote Belé et si kozali en tout cas Patricia Beledou soda makasiye yo na cadre idéologie l'international Benina Diatoya kitokuta na Mama Africa tozana kati ngerengoto bana nyoso tu ya Paris bana Londres bana États-Unis bana Asie obolinga Beledou Patricia pourquoi pas Beni Africa TV en tout cas Mbote Ebele je vous rappelle que c'est Mama Africa yene mutozana na cadre idéologie ya masolo ya elamba comme vraiment ko chité to que vers la femme Mama Africa oyebisa biso poto yoki ke Mama Africa bien attendu na makamba bilamba par ça Mama Africa zalaka joueuse azara beta balé et puis Mama Africa azara catcher Mama Africa expliquer biso na nous tozo on na ndenga masola catch. Voilà, Mama Africa expliquez biso mama ye bitumba catch otika ngo bio banango na neni eloni esali ke otika ngo makamba kisi to neni. En tout cas nazolo bakaka nazozonga kaka maître nga kacher kai azana kati ya mikili azomona ozolanda yango moni eloko petite sœur journaliste azotuna ngai motuna ezozongisa nga muto bi mwasi esengela fois respecter mobali tala siko Mama Africa comme siko na monde ya ba saper uti na catch obundi na yakotsaka okuna yo bon mutakotsenga ezaki maître kai maître kai pa betara forme yene mutakotsaki nga na kati ya masolo wana abileka papa nzola yo na monde lokolo za moko ozokola lokola neti lokola ba yanke so ba ndenge nini nga na bi vieza ndenge nakola ndeni mais nakola ndenge ka mutu takola alobi boye okopa kokota pe na monde ya ni ponga defa te ko salisa nga ba black te eza nzambe ne fumuki mbangu ne mutazo sa net ko kitisa nga ozo comprendre tala libabe ekufa na ngaki komi respecter mobali te siko tala na komi ko zonga moto ko beta mobali na nda oyo
nazo kanisa siko netike bon talaka kazi ya boyanga siko yo nazo kanisa pe chéri moko ya kozwa bona fandi siko kimia donc naza pe na kimia bunda makambo bunda faut beaucoup de respect moi si esengela ka faut azala ndako ya libala soko azala ndako ya libala te tina kwani pona azala ba catalogue nyo surtout oyo ya basi bazala nango est-ce que mutu azala lezibe na kotia rouge à lèvres akokanisa suki akokotia vernis est-ce que kotembola na liputa voilà Afrika le basko ponyo tika makambo kachi ba kisi tondeni na tizo futate na tika makambo ya kachi soko lobi ke ozala na nzoto soko ozala na force kaka koloba te ke eza kisi oso comprendre soko ozala na force ya nzoto eza kaka kisi te oso comprendre bon eza ta ba katiere nyonso tout kaka ke bazaka na kisi neti mama Afrika tanga sali esport abeti pe na balle et pas maman ceux qui font nazaki na kisi te donc nazana na koloba nzoto kaka eza kaka biloko nzoto ne ba mama ka bazala soka boti mwana na ye nazo expliquer soko boti mwana faut zala tango zo sukola ye faut olinga oloba mwana na ngai ndenge loba maloba si mwana na ngai ndenge za bona vie na yo okozala kobala moto ya mbongo mwana na ngai na vie na yo obana kosalela mutu te de faut linga oloba maloba moko ndenge na loba na mwana ngai Jean Sikapeta talaka na mama Afrika azana mwana na ye ya licencié Jean Sikapeta asalaka bongo ngai mama na ye na kota la monde ya sap siko eloko nini tikisa yo kachi kisi mbongo ezate makofi to nini eloko penza etikisa ngai nazala na monde ya esport nazongi mutu mwasi nazoloba journaliste otiki pona mwasi fo azala na ndako ya libala en tout cas Barbara aza saper mais aza na kati ya libala Micho la princesse aza saper pourquoi mama Afrika mwasi lokola nga na laksibino na lataka maputa mama Afrika ka muta tikali o aza na kati ya libala te kala mingi te princesse aza na libala mama minère aza na libala ozolanda bon nazana minga koloba te même Afrika to ebite camarade numéro zawa soko ko yo témoigner les biso awa po bobi awa mabele ya mama Afrika batuna ye vraiment donc mabele na katangiri toza awa na ebite c'est batu ba témoigner pour na mama Afrika si c'est possible boro ya en tout cas le tabayaka problème mais ça coûte femme africaine en tout cas c'est la vie Dimitri Bonganya rien à dire mais pour permettre ngala pesa mbote mingi et pas Junior Bellato na Londres bambote belé je salue comme ça aussi Edo Makanda yeto no mona mamobilamba fona son ami mingi na epoye pe côté kinkutu en tout cas j'étais bambote belé mais je vous rappelle que lelo mto simbi caméra eza mwana mwasi caméra women na biso ya lelo c'est pas Dimitri Bonganya za na comme superviseur tel ba degré ezo mata maestro en tout cas tabita mwana moro bien tabita maestro asolara bien asolara mboka asolara kati bambote belé ce bon mona ngapa na bino Lelo, c'est une fille qui est derrière la caméra, une caméra ou menabiso, tabita maestro. En tout cas, Benina de l'international, foye baye, fo monae, foye ne mutu, azaka idéologie. Maman Boni. Bien chérie. Voilà, en tout cas, moi combo, tu comme on nani. Bon, on a combo nanga elo mami nyangi, donc pire petit pays à Mama Afrika. Voilà, moi ma belle. Moi ma belle, même de bokiti, ouais ça ma belle na biso. Mama Afrika se comporte à ndengeni na quartier en tant que moi na moisi. Donc Mama Afrika na za ba bipe ko va na batu. Donc ya liaka na ba petit, na ba na ba mikolo donc ye pe na ba tutu. Aza bon kako na ndenge na ndenge zalela. Qui est là-bas et ça qui était les orgueils tenait qui tenzi akitane na serre donc pena loba avant na batu o to rolia to romela donc serre na pena kat asola bien côté li était pour la serre na côté li était pour to vivre misusu ya ba kiminene mais penza simplicité eleka. Preuve n'est que Dimitri Bonganya bomoni batne batonne lima Afrika donc rien à dire. Merci beaucoup Neronanga. Merci. Bon moi attends moi libanga ça la moi. Bon on a fait simbote na pire c'est nanga staff miss na mabele même bokiti na moker nangai Francis Mukeni. Voilà, Mama Afrika n'a évité quelques salutations. Mon numéro à contact pour n'avoir union surtout bazana posa soit babenga Mama Afrika batindele mo elamba pour défendre RDC pour aux autres défendre RDC pour le bango ouais tant vous avez les léopards donc aux autres défendre vraiment RDC. Mon numéro à contact et puis moi mbote pas ba o ya yo Julia
banda opesa ngai elamba ya 700 €, François ngai benga François Gerbo. Est-ce que suki kaka na elamba oyo ata yo moko po Anne-Marie Bonga tanga yaki atika ki forme. Siko yo ozoloba nini, talaka ngai ndeko na yo ozoloba nini, na pesi numéro na nga na bana poto nyonso tout. Nazo pesa numéro na nga eza 089 89 40 726 089 89 40 726. Numéro nazo pesa eza numéro oyoyo eza penza ya boulot na nga. Même président vieux Zak la bien au chancelier Mobonda bien au Léopard bien on a oni na pesibino numéro wana. Voilà, bakisa 00243 liboso au bakisi ma 00243 en cadre idéologie au tien numéro wana même Afrika ba salutation ba mbote et pas bana poto et pas ba oyayo ba lingarayo. Na pesika ka bana poto nyonso tout kaka mbote o ba sepelaka nanga na koyi ko pona te na pesika ka mbote ya trop talaka ngale ka savane de pitole ki ya dikando elonga feti donc na pesibino mbote ya mingi na passer nanga konde kidimbu azana kati ya français donc passer wana ye penza muta gardanga na mabondeli. Merci beaucoup Mama Afrika. Bon nako sala ta moi cérémonie moko boy. On a na suka to tikelo idéologie vraiment ngai bana poto na tikibino na lobaka à suivre à tout de suite Patricia Beledou azawana ya bino Dimitri Bonganya merci beaucoup pour la supervision. Tabita Maestro la grande caméra humaine. Voilà en tout cas merci beaucoup en tout cas félicitations pour Nabilili Kitoko l'international Benina Diangana yo kaneto solaki même moral bien que non là. À suivre. C'est moi escapé. Oh Boujaka. Mwana ya mama Nicole yaya ya Jos Ngunza yoka nef lumière nenga yembi yo Moningo ya tata monana ata ona moga suka ya niye oluka te